Les amis TV Abisso Mokoe. 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 Le banda boni, yo fina les amis c'est à Kitoko. Ils ont une image à qualité, image zanga likwanza. Le banda boni, yo fina les amis c'est à Kitoko. Ils ont une image à qualité, image zanga likwanza. Les amis TV Abisso Mokoe. Ah oui, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. L'actualité du jour, excellente condition téléviseur à tous. Donc vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Los Amis TV. Composez www.losamitv.com. Abonnez-vous massivement. Nous sommes là à la 10e rue Lumété au siège de l'UDPS avec tout le commandant en train de festoyer la victoire du président élu. Président officiel, donc il est maintenant officiellement le président de la République démocratique du Congo. Donc vous voyez très bien comment est-ce que le membre Bazobina, nous sommes là, la victoire du président du 5e président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations à toi, félicitations à tous les combattants. C'est toujours là notre devoir et de juste de vous informer à temps réel. Nous sommes là au siège de l'UDPS avec tous les combattants. Je demanderai déjà sa caméra. Nous sommes là au siège de l'UDPS avec tous les combattants à tout festoyer. On est là, vous le voyez très bien. Vous le voyez très bien, on est là au siège de l'UDPS en train de festoyer. Comme notre devoir est de vous informer à temps réel. Donc comme vous le remarquez très bien, plein d'appelés, elle est toujours là. Votre Miska Graciela est là juste pour vous informer à temps réel. Un petit rappel, nous sommes au siège de l'UDPS à 10e rue du métier, donc industriel de Zawana, avec tous les combattants où nous avons parlé de la nation, où le président Joseph Kabila Kapenge, le président sortant, a passé a passé pour voir un président élu officiellement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est définitivement dans un siège. Donc bon, on a plein à craquer, je ne sais pas où commencer. Plein à craquer comme vous voyez aux images, donc plein à craquer. Tozawa, Badbazobina. Donc félicitations à tous les combattants. Non seulement les combattants, car le président dit qu'il est le président de tout le monde, le président de tout le monde. Félicitations une fois encore à tout le peuple congolais qui se retrouve ici à Kinshasa, en dehors de Kinshasa, à l'extérieur de l'Afrique, partout dans le monde entier. Félicitations à tous les combattants, comme vous le voyez très bien. Donc, donc DNP, donc nous sommes toujours là. À l'UDPS, on va essayer un peu en droit. Moi, 2 personnes, le combattant. Félicitations à tous les combattants qui se trouvent Libanais, en Europe, en Asie, dans tous les 5 continents. Félicitations à tous les Congolais qui se trouvent. Là, je suis au siège de l'UDPS à Limete, 10e rue. Bonsoir. Bonsoir. Là, nous avons téléphone.
François. Aujourd'hui, Tomoni Lelo, passation avec tant de simplicité et créer non mobilité pendant aussi plus tard au dernier. Ça est comme on a madame c'est déjà lutte au papa la biso tient c'est que d'abandon qui la passe et lutte voilà Lelo papa maman ko ebisa biso ça qui va dans métier to kuti lutte voilà comment que makamba les salemi avant les sel politiciens au la loba qui pelo pouvoir basoka na makilate pouvoir basoka ba moyen pacifique na ba moyen ba élection comment on peut maloba na ye 5000 lelo to za na mwana na ye Félix Tshisekedi avant la carte vision wana avant en tête ya pays donc ce qui aura mon message pour le président sortant, le Raïs. Le président sortant, nous devons féliciter Makassi. Il faut que nous disions na makambo ya sali. Bien sûr qu'à sali nous sommes mais au asali makambo malamu amemi mboka na biso na alternance au les ala qui rêve le nom comme réalité. Depuis que non après cet exemple la malamu pour l'Afrique, pour le monde entier le nom congolais nous sommes place à ça et pense à la fière ya mboka na ye. Mboka na ye comme na ligne ya mboka oyo les à la démocratie à solo. Donc président Raïs place à ça ba bonne continuité na makambo mususu pe c'est pas une macasse ndenge à sali passation à pouvoir sans problème. Merci beaucoup. Bonsoir papa. Bonsoir. Bonne santé. Ouais, ça va. Donc on dit bon c'est peuple c'est pas congolais victoire au yeux on est. Bon, tout c'est là. Peuple congolais nyonso azalaki na posa ya ba mandat veut dire pas doubler mandat de société. Ndenge lobami na constitution na biso mboka. Susio tozaki nango yango ba réalisaki ba sali élection comme tolobaki que trop c'est trop tout il faut pouvoir perdre na ndenge na quota opposition. Tozana des candidats na opposition Martin Paul Félix Tshisekedi et l'autre remporté malgré le président alobi bien ada président ya baluba te ya batu nyonso non wana eza ba tribalisme oyo batie na kati na biso peuple congolais euti na bamindele oyebike bamindele bazana système divisé pour mieux régner eloko wana nazosenga na peuple congolais tolongola yango na mitu na biso biso nyonso toza bomoko président wana aza président ya Congo mobimba aza président ya Mungala Muswahili Muluba Mukongo mutu abandundu biso nyonso tu en général. Moi message ya bakombata oyo bando banga koya na kata mboka na bango po bali bana mboka. Ouais eloko wana eza il faut vraiment tolobela yango na minute oyo makambo lisusu ya ba justice moko ya mafia eza lisusu te tozosenga na bandeko na biso nyonso bakombata oyo bazali banda mboka baya mboka na bango tozosenga na bango baya ko investir baza à l'aise na minute oyo. Mon message na président élu. Ouais tozosepena na président élu tosengi kaka tosepena discours na ye na makambo oyo ya lobby quand même à réaliser loko liboso tozosenga président social ya peuple congolais tozosenga na président na biso social eloko liboso salaire peuple congolais azape na salaire bisala yango tosengi na peuple congolais tosengi na président na biso asala biso peuple congolais yango wana tosengi na président asala biso namoni bakomi boyokeli base namoni na chance na yo boyokeli base. Oui, aza président moko ayokaka population na ye parce que son président azoyoka makambo peuple na ye ezosenga te aza président mabe me yo monaka président oyo soki peuple bayebiseke président toza na nzala asaleli bango malamu mpo peuple wana bakoma kolia yango tokomi ke ye ayokelaka base aza président ayokelaka population na ye. Moi message na bandeko nde bakombata ya lamuka. Oui, tosengi na bato ya lamuka toza bacongolais bien sûr tozalaki na kati ya course moko akatani moko azwi osoutenir eza mboka na biso makambo akosala mamba matribalisme wana ça rime à rien ekozongisa mboka na biso nsima toza biso nyonso bacongolais kabila alakisi biso exemple ya malongo tondo kofinga otomanda ekutu koluka azala te ye wana aza lisusu te biso. Est-ce que soki basengi bino bosangana bokolinga? Oui, président na biso aza maintenu alobaki akotravaille na motu nyonso oyo aza na vision malamu mpona Congo. Fayulu aza ndeko na ye soki mpe Fayulu batravaille na président na biso basali komba moko ekozalaka bien mpona bolamu ya mboka na biso kotika nde mamba batribalisme wana toza nous sommes tous les Congolais luttons mpona évolution ya mboka na biso totikela bana na biso héritage ya malamu lokola oyo baza batike balumumba bana batikela biso.
Ah oui, là nous sommes au sein du Facebook qui va commenter, qui va s'exprimer, qui va lobby. Et là déjà nous sommes presque à la fin de ces numéros. Abonnez-vous massivement, massivement, massivement. Composez www.losamitv.com. Abonnez-vous massivement. Comme vous le comprenez très bien, abonnez-vous massivement, massivement, massivement. Bonne fête à tous les Congolais qui sont à l'extérieur du pays. Bonne fête à Papi Monkoto, bonne fête à DNP. Quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis, restez branchés. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Meeting ya president makamba boto muna ngoka na meeting ya ministre makamba boto muna ngoka na meeting ya député mais boto asko ye komelinga wapi na les amis deux micros à la fois hein ni par ailleurs kaka awa na les amis TV batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko batu nyosho bolingaka boyeba makambo elekaka na kati ya mboka batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo ba divertissement ya solo batu nyosho oyo koseka sila bino batu nyosho ba mbuma ya koseka ekoma ekoma kolo balobi nil par ailleurs kaka awa na les amis TV nde makambo hein les amis TV nde makambo bolukanga kuna te bolukanga pe mupanjo te bolukanga pe likolo te ni kutu na se parce que na famille na kati ya les amis TV balobi bino nyoso bo s'abonner ko s'abonner ça na moya ofele soko beti kaka les amis TV tanga ko bimisa yo na les amis ba image les amis o bwaki kaka mise na yo mupanzi okomona esika moko bakoma na rouge s'abonner eza nango ya ofele ozwi kaka musapi na yo musapi yo selaka makambo ebele wana musapi yo kotsaka na liso mpona kolongola bipoti musapi yo oyebaka na kosala likambo oyo oyebeli ofinikaka na rouge wana tui ekobimisela yo ngonga soki oza moto ya katholike okoyeba kobosa na ngonga te soki oza moto ya missioni okoyeba kobosa na ngonga te ekobimisa ngonga moko wana ofini lisusu ngonga wana c'est-à-dire ekokomela yo okeseke okomi na les amis wana okobanda koprofite na baproduit nyonso oyo les amis TV eyoki nga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut finir une boucle et beaucoup de lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, nous single yo. Attends, quand le lola, 10 jours de l'ifelo. Yoga moto nege tumbaka. Moto je me tumbe de bok. Yoga nege chouak. Je vais tumba yo na kati. Nchoto mubimba. O yoga soma nyonso na po o s'abonner qui te na kati les amis TV. Ni par ailleurs ici les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.